Ok, soyez les bienvenus, chers internautes. Je suis très heureux d'être encore avec vous pour cet après-midi. Nous sommes ici à Yolo. On nous a appelé ici par un ami, un ancien joueur de DSMP, Eric Cleb Motema Pembe. Encore notre cas d'un joueur. On est avec lui et il habite non loin d'ici. Donc voilà, c'est lui les joueurs des SMP. Voilà comment il marche. On va savoir plus avec lui. Bonjour papa. Bonjour. Papa na biso toye kotala yo ndenge mobengaki biso bayebisi biso ozali ancien joueur ya DSMP obeta na année nini na DSMP? Oui, nabeta na DSMP na 4 qu'est-ce qui se passe et pourquoi Abengi Biso, ancien joueur, il y a DSMP, Oyo, Bazuela Biso, Coupe d'Afrique, la montée Mapembe. Chers internautes, nous sommes arrivés à la parcelle Yabande Konabiso, Oyo Azali, ancien joueur, il y a DSMP, Eric Cleb Motema Pembe. Papa, comment on a eu nani au DSMP, la maman Oyo, Ozoka Coupe d'Afrique. Comment on a eu nani, Baïba, on a compris, à part Oyo Sotoébi. Kongo ameangai aje okulanda na Kongo msi wakisa ngai kumali wanza Roberto Samanyoso tenten na kumali zangu. Donc Bomali Wanza, Robetox Yo. Maman, c'est quoi yo? Chers internautes, nous sommes avec M. Adjou. Oyo ba bengi na ba kumbo wana nyonso ba sino wana ba Robetox. Robetox na Congo awa ezali ko signifier oyo ebomaka nyonso. Donc azotia ba bina équipe nyonso. Congo c'est quoi papa? Raison nini penza obengeli biso awa na parcelle na bino bengi équipe mobimba ya EHP Media oyo toza na papa Jean-Marie Kelo aza na prise de vue ngai moko équipe Mba oyo tozomi benga orgueilleux serviteur mais c'est à vous de juger si je suis orgueilleux ou pas. Voilà papa eloko nini esali ko benga biso D'abord, après 6 mois, d'abord, on a voyagé dans la oui, tout le monde y a un bon niveau aux Otambola, c'est pour cela que tout ça là qui trouve moi pas bien aux Otambola. Là, on a une question. Nous avons le bêta dans les pays aux Coupe d'Afrique dans 94. Mais comment yo aux Otambola aux boîtiers pour yo aux Coupe d'Amérique c'est bêta pas dans le monde. Et on les a dit à la bonté. C'est ça que yo commis pour accident. Au Kenya la Coupe n'a pas comme accident. On n'y non, la Kenya va commenter pas c'est tout à partager. Partager SMP. D'abord j'ai dit des humains sans. Donc il y a eu un souci. Maintenant le meilleur joueur, on en trouve. Derrière la société ngai. Et le club bébé la société ngai belé. Ah non, le camp va pour le président belé comme ça. Mais donc là derrière les équipes pour on a fait pour bête na le na bien na hapa na kai na hapa. Sina kile SMP. Si na bête be kuna 94 95 et pour bien na ngati na malem. Dès que la vision a un moment moqué du solo, dès qu'on a vu Cobetox, qu'est-ce que tu as fait au sein des Derrick Cleb Motema Pembe pour nous aussi à Cobetox? D'abord, si nous avons voyé, papa va aider Gaï, Nengi va aider. Nengi va aider, et bête n'a pas les lots, parce que nous avons bonanza, on va les laver.
soki bakenda te simple wana bayebi le pourquoi ngai nakendaka te bango moko ya kozwa ngai awa kozwa ya pamba nakenda sa teste te mingi na soki bayebi avec entraîneur Mohamed Bakasuba. Entraîneur Mohamed Bakasuba oyo azalaki malien, je suis sûr que biso nyonso tu baimanie nyonso oyo ya monde place tozali toyebi oyo nini entraîneur wana asala na DSMP organisation nini ezalaka na ekokola mpona référence kaka na baye bazali kotala obetaki na banani lokola bajoueur ensemble oyo bobeta. Merci beaucoup la question pour monsieur journaliste. Donc ngai nabetaki na bajoueur matutiki Kambi ya Banga, Kisanka Nyengele, Baya Ngoma, Bajibo Kwai, Kidoda. J'espère que vous avez Banga sisi Sokoto. J'espère que vous avez Kinawa. Ce que mon a ligne Oyo et le bloc de Komoko. Basé Belé, Baya Kamon. J'espère que mon cas, Oebi, Guiche gardien, Kosi, Banzi. Oebi, là à l'élé. Tout le monde a passé par le monde a passé. C'est que oui, papa, nous avons passé, surtout comme ils ont passé, mais ton limite, il y a vraiment des zones de salut. Yo, soit na match nini, et ça la nini, vous allez soigner à bonne forme et pour le accident, il y a football, il va jouer, mais les Chabanino d'Abukana, baby, Chabanino d'Amelo, Tambola, on a nini, ça la qui fait, et puis il y a un match. Ils ont un match contre Polino. Il y a un match contre Polino, dans le stade de Vemer, à la Bayette. Donc, si on a un choc, on a un bandana. Choc de Baningaï, na Souchunango, Anini. À début, il y a un débat, il y a un moment où on a soigné, il y a un débat. Mais, comme on a un moment où on a fait tout à fait, on répond des bandements, on a un moment où on a donc il passe par la Soumakasi. Si la manière qu'on ne l'a pas battu, c'est quoi? Où est-ce que vous avez chez lui, au Bukani, tout est pour ça. En tout cas, la boucle n'a pas été le coup d'arrêt. Si tu as fait la chose, quand le match on a fait un double joué, mais mon oncle a monté le moment où il a mis mon nom ici là. Si il est au Bénin, il y a deux forcés, pour mon salaire, il y a deux forcés, n'a pas si on a vendu que ça va mettre à la boue. Si il est au comité, et quand la balle est n'a pas raté, et quand choc mon oncle, j'ai noté, j'ai évité le comité. Si il est au Bénin, il y a la vraiment eza pasi ozokoka okita na mbetu te ti ekomi lelo oyo ekoma boye donc soki obeti lisolo ya 95 ntango mozuku oyo kobanda 95 ti lelo oyo donc oza na ba 21 ans oyo ovandi na accident oyo ekoma koboite boye ancien joueur ya DSM. Message na yo eza nini parce que lelo il y a une forte organisation au niveau ya DSMP tout le monde yango bajoueur baye badanger babrésilien babele babenge kutukoza ya nema sikoyo message na yo eza nini na badirigeant ya DSMP to olingi oyebisa baimanie nyonso tu ya partout dans le monde to basportif nyonso nini? En tout cas, merci beaucoup les journalistes. Comme dans en tout cas ezali on a dit que ça va dernier nyonso au bazali sur place na au bazana libanda ya mboka. Le vous préférez jouer au Bofi. Vous bossez dans les passés. Ceux qui puissent tout ça de Coupe d'Afrique. Vous avez même la Mawawana. C'est une Coupe d'Afrique et donc vous avez le monde dans la ligne. Vous avez besoin de tout ça qui m'a. Quand même vous cancer surtout dans les abus de Mungai. Vous cancer n'a pas de surtout parce que l'accident. Vous avez la famille na bango. Vous avez la famille balelaka. Une équipe. Vous avez la moka mabe pour que ça malala surtout on a voté belé mais mutu moka de la bon vous avez pas yo qui est moyen marché des années. Donc c'est pour cela que na bino bandi konangai. En tout cas, bosunga biso. Bosunga biso tala ngani azabe awa wana pasi makasi. Bande konangai mais o bazo beta même pas ces joueurs, même pas joueur bazo beta ti lelo. O on soit la possibilité. Tout ka ko edenga ni konangai. O edenga vraiment donc. O bana libanda mboka Angola, la poto wapi boye. O même ba joueur ba c'est pas beta pour le moment. On ko edenga ndeko na bino. Chers internautes, les accords un message car sur Kandé on n'a pas le choix. ESP Media, ils ont un bon ça news, il y a news. Tous les cas, tout bon maté, tout bébé saté, mais tout bon sa place mandé zalaki. Peut-être que vous allez aller comme moi, vous allez la table mais vous recommandez à moi, yo qui nous lia communion. Mais bon ça on a voisin là. Hein, au lingo qui ne prier, au lingo ça la temps sur la chaîne, na yo 40 jours. C'est bien, au ça 40 jours, au ça 60 jours il y a jeune.
sala effort obongisa na entourage na yo sala effort obongisa na voisin na yo est-ce que bolobanaka na voisin na yo osololaka na bana na yo osololaka te mais yo ozoteya bato na équipe donc voilà donc tozi toloba ke bandeko na biso ya DSMP to ya baéquipe mosusu soki baka ya boye ya kodeniche yango ifo koluka façon ya kosolola na bato wana po tozomona une sorte ya baorganisation ezoya ezofaillirka sans oublier tomonaki mpenza mondele année passé ayaki awa mondele wana adirige mpenza baéquipe ya première ligue na France eti esimba mpe te na DSMP eza makambo oyo lelo oyo mpe organisation mosusu ye tomekana okotala mpenza nanu natuna mwa moke po eloko eyenga na motu information ya bandeko oyo bakufaka na DSMP yoko olokaka ngo oui nayokaka ngo bango eza komopesa na makasi nayebi te somi badirigeant bakenda komona bafamille wana nayebi te yo moko mpe ndenge yo poselwania na DSMP eske okutanaka na badirigeant eske osololaka na bandeko mosusu ya DSMP to osololaka na yo te yo vandika baede yo baoyede yo bamonaka yo te siko baoyede yo ndenge tuka ndeko na ngai oza na raison kote wana aza motu okomona kule eza kopesa ngai pasi ngai moko kima na bino batoto bamoni na batiapesaka pasi voilà sikoyo soki lelo tolobi badirigeant ya DSMP parce que bacorrespondant baza partout président na biso ancien président Zimamoto azalaka mpe na poto baprésident Max Mayaka baza na bacontact ti lelo na bato ya DSMP bazalaka na poto président Timanga babetaka batour na bapoto bakutani na émission oyo to partout bakotala yango babi basignale baoyo bazodirige lelo bakoki kokontakte yo ndenge nini numéro ya contact na ngai tokozwa yango na président libe mpe nazolela président libe ngai oyo adole omali wanza président libe oyebi ete mama male oyebi donc numéro ya contact na ngai ezali 089 560 36 13 090 et 089 560 36 13 sikoyo lelo oza na dérangement en fait ozokwate ozotambola ndenge oyo yo moko ozalaki te oyo ozalaki bomali wanza nini yo osala en dehors ya ndenge yo otika bale nini otikala kosala ata na bajeune na quartier banini ntango baformation banini olandela suma babale tokomaka telespectateur to ide wana ezali po eza mosala oyo ngai nzambe atenga don na yango mpona ngai nalela pena na bale ezali na bato yakoto babe yakota recyclage oyo nazela bango kaka baya po toyana yeba po vision ezali un jour okotika mote sokoma un jour d'appel ya ndeko na biso ajo ye na basirno ebele baboma liwanza baprovedence ye oyo babomaka liwanza ere wana na baveme epuis bazwa coupe d'Afrique na Kenya na bakidoda ndenge auti koyebisa biso bamonka basisi sokoto Patrick Ngongo Patrick Ngongo nakaka kena publicité bandola ngai en tout cas show matididi mbia vanga Patrick Ngongo en tout cas c'est boza ajo ye ezaka ndeko na bino soki omona likambo omona doki lili oyo ekisa mino kameme mawa est-ce que bosalaka mwa kokutana moko ya époque wana kokutanaka kameme te idée ezalaki ndenge wana mais nayo bayike nayo na mosika keno bande ebanda déjà makedetation ya bandaki déjà mais ngai nanu voilà papa tomoni mpe elenge mwasi apesani awa madame to madame te oyo moi deuxième motema komona voilà Bénédicte kolanda message ezali tomoni tosali pembeni elingi oloba nini message ezalaka na badirigeant to ya imana stas technique ya imana osoutenir vraiment papa soki tozotika ba5 joueur todirige bango bomoi mpe bajoueur oyo baza présent bakozala ya bénédiction te parce que baloba bango banda koloba ye wana opesa mpasi na bajoueur wana papa ebe esu mosala mosusu te mosala nio ayebi ezalaki kabali beta susu te biso baklasi kuna badifficulté donc basali vraiment honneur ya mboka oyo na babénéficiaire yango donc soki vraiment donc boka mitema moya soutenir papa papa beti bali asali trop na imana
le staff technique ekotiki papa kaka bolandelaki ete lo omonte vraiment naosenga soutien na bino omeka kosoutenir papa mama bamike mike et osala biso mpe bien surtout esala mpe bien na nzambe parce que asali mpe mosala kitoko na kati ya direction. Merci vraiment naza sir bino moko bolandi message wana ya ndeko na biso Bénédicte oyo aza mwana ya papa na biso Adjo mingi ya kokomante eza te donc na papa. Voilà oyebi ke eloko wana époque wana kosala ye quand même caché moko kosala ye caché moko ebese mpe donc mutu akoki kolala pongi ayebi ke kido naza place ayebi ke sisi sokotonda ayebi ke ya yango balondo boma eloko wana kaka boye boza na bino mpe na kati ya kongo okoki kokutana kata lokwa mwa plate moko boye lelo mpe bosali mpe force bancien joueur ya DSP parce que soki bosalaka organisation wana ata na pasi na yo alinga bakoki kopiede mpo na yo dernièrement nakokuta na camon ya camon namona na camon sokoto monkaka ebisinga na kila omena tomona mite parce que mingi tobetaka na bango mingi baza libanda awa baza kozala ba 5 mais tomona 5-6 eza déjà fort babi pluriel ebandi na te papa edo amani oyebisaki biso pluriel ebandi na te force ya bato ebandaka kaka soki koza mibale misato ndenge baoyebisa biso na anglais together is power bao balingi together te baokotisa molembu na plan. Voilà, donc together is power tika tozala ya osangana tozala bomoko mpo tozala fort mama topesi yo mbote mama Brigitte Tabu na kapele wana na Allemagne topesi yo mbote toyebi ke wana mama na biso bapanda kuna na mboka ya mituka na Allemagne topesi yo mbote plasuza pesi Talibo Talima na Belgique wana grand frère propre topesi yo mbote plasuza eloko na libota mobimba Clara de Bruxelles kulutu abaleki Bruxelles dans ta poche quoi. Voilà. ezalaki ya bino équipe mba yeyo okeye serviteur na bino c'est à vous de juger si je suis okeye ou pas. Voilà, toyaki kotala papa na biso Adjo aboma liwanza Betox. Voilà, nayebi te tokomi na suka na chite émission na biso nini okoki koyebisa biso liloba na yo ya suka eza nini na batelevizio na bajoueur oyo bazobeta lelo na DSMP message na yo eza nini lokola ancien na bango yaya na bango ndeko na bango imani. Ouais, message nanga ezalaka na badirigeant oyo badirige oyo DSMP oka ozala eloko tolingana eloko tolingana so bolingi biso te bancien joueur donc eza mpasi na meme na bato oyo bayebi donc tozala toujours moko toseselaka ngani eza ndako ya mingi no soutien mpe ezala tokutana mpe okutana bafamille mosusu oyo baza na bakaa moka mpasi po motu moko ntango bato bazolela boye esaka malamu courage na bancien joueur courage mpe na banoko to oyo baye bazoka bakomona bango ezalaka bien mona oyebi ke ye moi elingi barécupéré na staff technique ya DSMP. Ouais, nayebi mpe mo antuka ye moi elingi nayebi mpe mo esalenga mpe bien mama peti na bino ayebi esika aza ayebi yabo ye tomonana na ye ayebi so komonana na ye akomisa message. merci beaucoup j'espère soki ayoki abamoni video oyo antuka akomisa na kati lokola babene moko na kati ekiti ndenge wana soki message oyo akomisa moko yabo kolela na ye mpe esala bien soki alisi bango. Merci, chers internautes, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Voilà, donc nous avons condamné les dirigeants, quand ils s'appellent les joueurs, ni pour ça la équipe na bango, de près comme de loin. Donc voilà, il y a un autre solo, ni mon bouquet, vous avez un entretien, vous avez un des connexions à Joe, à Boma, et puis pour les dogs, parce que nous avons parmi les joueurs où ils ont Coupe d'Afrique au Kenya, où ils ont l'équipe de Kenya, on a la DD, on a la bango 3-0, Kinshasa Pena, 3-1 Kinshasa Pena, et Pela Pena on a 4. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tolinga bino mingi ba oyo nyonso kotala biso continuer ka kotala biso surtout tozanga te kopesa biso mwa bamessage peut-être ya encouragement so ya remarque banini po tobongisa na oyo ekoya société ke bolandi biso mpenza na mokebi mingi topesi bino mbote totutani na prochaine occasion. Bye. Merci beaucoup. Merci.